Ale kumanga motema moto yaya. Kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru neza bino pardon Jima sala yelo karatakate yana benga gayo Jima mukende umela bana kin ke bana jago zape so kutana ngo KNB Telema KNB Telema Kinshasa eleki partout Jinimu Kendi Umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Bon début de semaine na bino nyonso bandeko balandi ya magazine KNB Kinshasa na biso nazana esengo yako présenter bino numéro ya sika ya magazine oyo. MLC Nabalié Naeba créé plateforme ya sika na combo ya Front pour le respect de la Constitution ya KNB et ça el bino analyse oyo. Le Front pour le respect de la Constitution est une plateforme politique Oyo MLC Nabalié Naye Basali sortie officielle na yango et salamaki samedi 29 octobre na Kinshasa. Plusieurs partis politiques naba organisation ya société civile peuvent signer protocole d'accord pour adhérer na plateforme wana. Le secrétaire général ya MLC F Bazaïba a expliqué qui importance ya création ya plateforme wana à lobby eza pona ko conserver la loi fondamentale pour eza pacte moko républicain. Pe abakisa ki lisusubo. Ce combat de la protection de la Constitution se fera par tous les moyens légaux et pacifiques et conformément aux lois et aux règlements de la République. La Constitution symbolise la cohésion nationale et le peuple congolais doit nous accompagner dans nos actions pour la protéger. Fin de citation. Au moment où Yobatu Bazali komilenge la pona applicabilité ya accord politique oyo salamaki na dialogue bango bazoluka respect ya Constitution. À l'heure actuelle, est-ce l'heure ya création ya plateforme ou tango ya consensus pour sortir de la crise comme le veut le comité de sages du rassemblement. L'avenir nous en dira plus. Kinshasa et l'équipe partout. Basi va réagir devant caméra ya KNB ceux qui azali ko vivre na leki ya mobile na o azali plus âgé que ye ndenge ni na ko gérer. Magazine na bino yeko soana bana basi ba yebisa biso soko za na seme ki aza plus âgé que yo mais aza leke pa mobile na yo oko gérer ndenge ni boyo ka ba réponse ya bana basi na micro ya KNB. Et bon ce qui seme ki aza pa na ngaza mukolo na ngai jamais na ko manipuler lokola mwa na musala muko boy na respecter tant que aza mobile po aza mobile na ngai pe il faut na respecter jamais na ko tinde o ke nous ekateli ke izulanga boy eza vraiment propreté il faut na respecter na respecter mobile na bon bitinda oza ke linki donc iko ko sale pasité ezali muto ko edenga mbe bitinda mo ke eza ya mabe na kombani mama ka sens mo ko nitiko nyokola na sponsor pour la fibre sala ngo batika peut-être akuko perdre libala na sima konyokola seme konyokola ndeka mobali akuko perdre libala na mbe so basala ngo ko batika ngo. Bon en fait non peut ça respect on appelle ça mobile na ngai parce que même si azali leki ya mobile me vie à l'âge to ça baninga te faut qu'on respecter ko bangai. Bon en fait ce que ça ndaku nanga je dois gérer ça c'est ma maison. Donc mon travail pour gérer les ndaku te ata za ndeko nanga moko no lingate bon ya mobile. C'est pratiquement impossible. Pour bayeba libala les a passé. Il faut savoir gérer au eza yo parce que quand aux autres la musala ko tindaka toujours ndeko mobile na yo grâce na yepe ba cause le moi ça mi balé. To ki ndenge bana basi ba répondre donc balobi eza vraiment malamu te lorsque fali na ndeko ya mobile yo koma kotinda et donc faut toujours gérer ndenge ka gérer mobile na yo parce que soko sali ke baté ko ki pe ko bebisela libala justement pour la kaka otinda qui est donc faut toujours ko prévoir biloko wana nyonso. Kinshasa et l'équipe partout. Batu mingi na Kinshasa bazana bitu da mabe soki azali na conflit na mutu
akosala effort azala na mutu moko pembeni na ye oyo akobanda kotinda ye pour que afingaka mutu aza na conflit na ye yango bakinois bapesi ba point de vue na bango. Kinshasa l'équipe partout et que soit na bakinois ba yebisa biso soki batumi bale bazo sola te et que moko na bango ayo zoyo po okoma kofinga ennemi na ye est-ce que okondima to okoboya boyo ka ndenge bakinois ba répondre na miko ya KNB na ondima te o excité nga na finga moto nga na ebité to soinité nini te na bano fingeka pampambo wana na ko sala ngo na ko sala ngo te parce que éducation na ngai ko permettre te na sala ngo pe service ngo nga na ngo ko permettre nga te na finga moto biso to soigner na été pe même ata so to soigner donc to ko finga na te quand même ko finga moto ka pampambo bo soigner même po batindi yo eza malamu te ata soki batindi yo na ondima ngo te nga moto na to weli na eloko te to soigner te nini te na ke ndo finga na sensi yo moko soki ndenge boswanaki dondongo bozoyekana te yo moko bokende bofinga na ndenge na bino ngande kama nange zawana te na kokende te kamba bato yebelo ni baweli tata kuto yebi yango me yo kokende finga ete batimi bale baswani baswanga lokola bouc émissaire na banokende kofinga mutu wana pona na finga mutu wana pona conflit mo à deux personnes on numéro wana te parce qu'en fait il ne sait pas en fait l'avenir et le réserve sur l'oni c'est que mutu na finga wana un jour na rotambola na se trouver na comme situation moko boye ene à la porte et rentrer na ngai et atali ki bante sala na ngai na no finga kwa likamo za utu ya ngai te a fait pour na ngai a na porte. Je pense bien que pour ceux qui font cela faut batika parce que éviter lobby pour la muka poisson aux alanani toki ndenge bakinois balobi ke bako accepter te ata kutu bapesi mbongo ya ndenge nini akoki ko accepter te parce que ayebi nini oyo avenir eza ko prévenir te po soki lobi okutani kaka na muto babandaki kotinda okende kofinga omoni te ke yo nde obimi pardon parce que muto atindaki yo afani na ye na kimia nyonso donc komeka vraiment kokota na basale jeu wana te eza vraiment malamu te. Kinshasa eleki partout. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke gagner ton tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB. Zora photo to seka moke buka kingo écoutez parfois selfie écoutez Zora photo to seka moke écoutez, parfois selfie, écoutez, sur la photo, tout c'est comme ok, écoutez, parfois selfie, écoutez. La photo, tout c'est comme ok. Écoutez, parfois selfie. Écoutez, na marketing babengaka ngo repérage oyo équipe ya organisation ya excursion 365 oyo kozala déjà le 13 novembre bakendaki kosala tina lola ya bonobo pona kopesa bino déjà goût ya jour wana ndenge ekoleka. Tourisme eza na importance makasi na vie ya muntu. Après misala, après ba étude na vie ya étudiant, to soki olingi o découvrir maenanu omonate sala tourisme po ememela yo ba énergie tope ba impulsion ya sika na makambo ozali ko sala na vie. Yango na cadre ya 365e numéro ya KNB magazine na bino Kinshasa na biso excursion munene ezali organisé na ba partenaire ya environnement le 13 novembre oyo. Staff organisationnel bakendeki kosala repérage ba parcourir circuit mobimba pona kozwa idée sur ndenge ba activité et kosala ma dimanche le 13 oyo na lola ya bonobo. Nyonso ebandaki na explication ya Gud. Bonobo c'est un grand singe, comme on a écrit là-bas, on appelle les grands singes. Et donc dans le monde nous avons 4 grands singes. 4 grands singes, ils sont là, on appelle le bonobo qui est là.
qui est rangé parmi les grands singes, bonobo, chimpanzin, gorille et l'orangoutang. Voilà les 4 grands singes du monde. Et ce sont les mêmes figures qui sont devant vous, qui sont encore les grands singes. Vous avez le bonobo à droite, ça fait le bonobo, les chimpanzins, les gorilles et l'orangoutang. Ils sont donc les 4 grands singes du monde. Et à part les 4, il y a encore un 5e grand singe. Le 5e, c'est l'homme. Donc, vous pouvez le constater ici. Ils sont là, les 4. Et vous avez aussi l'homme aussi qui est rangé parmi les grands singes. Et à part la taille, on peut ajouter aussi un autre point commun entre les grands singes, c'est l'espérance de vie. Donc, les grands singes vivent longtemps. Ils ont une longue espérance de vie. Et c'est le cas avec les bonobos. Les bonobos vivent jusqu'à 60 ans. Et la dame a juste signé un contrat. Donc, à chaque fois quand le ministère récupère des informations, on peut lui confier. C'est qu'il soit géré, soit protégé. On ne va pas être aussi réhabilité socialement, psychologiquement. Donc maintenant, quand le petit arrive, on les prend en charge, on les réhabilite. Et à la fin, on lui donne aussi la chance de retourner chez lui. Ba espèce ya ba bonobo oyo kokuta yango nulle part ailleurs que na Kinshasa. Ba merveille ya ko offrir bana pe famille mobimba poeza parmi ba 20 meilleures destinations touristiques répertoriées en Afrique. Lola ya bonobo eza vraiment paradis sur terre. Cadre kaka ya 365e édition ya magazine KNB. Tout ça wana biso tout ça déjà tout visiter biso moko déjà. To ba nini to ko peksa bato ba ko ya ko découvrir jour en to ko ya. Wana to zana ba guide ba zo la biso. To zala ki a na première chute. Donc la deuxième étape ya komuna ba bonobo ba race mususu to kuta na ba papa manono ba matadi donc ba bonobo na kombo ya bato comment yona ba bébé bonobo en resana ba oni bon baza ba orphelin to bokola ka to zwaka baza ba orphelin récupéré mais apparemment ba médecin pe na yo to médecin na bango so mama boto kutoka na Kinshasa makama boy kana Kinshasa ya ya on bani ya on ba Kinshasa l'équipe partout vraiment. Ça peut arriver que camarade na yo moko asepeli na leki no ya mwasi pe ba komi na relation moko amoureuse yo soki yaya o apprendre relation wana okokata yango to pe kotika bango ba continuer. Kinshasa l'équipe partout to ko sona bande ko mibali ba episa biso ozana master no mo bozala na donc pire yo vraiment et salut que non alingi sœur na yo soit grande sœur ou petite sœur tant yo ko apprendre yango réaction no kozala nini parce que so bo fandi sengi bo staffer il faut moi sina ya moi c'est mon de sœur na yo est-ce que ko continue ki camaraderie wana to ko kata yango bo ka ndenge bana mibali ba répondre na micro ya KNB parce que ngalo lingate sikanga azali grande sœur na ngai azala na donc c'est pas poli donc pour ngana nous personnellement nanu donc ici maintenant donc yeso bolingana moi c'est nevomi bango baza bango mbale ngana ye to katiki camarade pour dans sens c'était ata moi si siko par rapport ya respect attaque ngai siko donc soit par exemple que ya na ngai ya moi sina kamai na ngai donc ici mbate naza moi aussi mais na niveau na tabimana na master ngai on koka te ya vraiment propreté donc camarade bina et kufa na ko supportant te tout compris na koki ko supportant dans quel sens na koki ko supportant te parce que camarade nanga tango alingi grande sœur nanga pona ba s'aventurier kaka na bolingo donc pona ngana mona lokwa ni tsama kinga respect et sa propreté et puis na faina ye abengi aya place ngana zali vraiment na koki ko acceptant atamukete mais ce qui ezali pona relation moko ezassurer et peut-être azolingaye pona kobalaye moi je peux accepter ça parce que ndeko balaka ndeko na été bien sûr qu'il y a bolingo na deux volets camarade alingi sarnayo et puis camarade alingi petit sarnayo à lire nini mas azona pas petit sarna ngai est-ce que ça bolingo moko boye o lobi on aurait petit sarna ngai to ka bolingo ya ko saleka alors cela pona ko honorer kaka ndenge Mr Ngoti koloba cela pour vraiment na ko honorer en tout cas ce n'est pas un péché PC poids PC valeur le rôle là-bas signe surtout exact que Jio sakali na lobby oba qui est ngana yo tant que ba master tous années imaginer la suite
toyoki ndenge bandeko mibali barépondre balobi ke camarade soko olingi ndeko na ye ezala mpona baaventure te ezala mpona makambo ya solo wana nde akoencourage bino mais soki eza mpona baaventure justement osakana na ndeko na ye mpe otika donc wana vraiment bokobeba na makasi epuis balobi ke camarade okoki kolinga ndeko ya camarade na yo te wana eza vraiment malamu mingi te donc mpona bato bosalaka yango mingi bomeka un peu kochange Kinshasa eleki partout. Solution pour na bacha ya bamituka na bino aussi bana pesa déjà confirmé et assuré 3 compagnies azali wana pour na bino ceux qui ont besoin de mutuka kimamba nguna avenue Colonel Ebeya non loin ya hôtel de ville. Par ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebeya, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 0321 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Unique événement de l'année, jamais Tozala ba imitateur, peut jamais errata. 365 jours arrivent. Binonio Sobafania, magazine KNB, Bozali est invité le 13 novembre pour célébrer une année. Il y a magazine Abino Olobera, Bino la réalité à Kinshasa. Tozala juste on a besoin, il y a 365 invités. Bozo ba détail na élément O. Arrive, 365 est arrivé. La 365e édition de votre magazine KNB, c'est déjà dans quelques jours. 9 novembre 2015, 9 novembre 2016. Le magazine Kinshasa Nabiso, un an déjà. Magazine Oelobelaka via Bakinois sans concurrent ni ba imitateur, unique en son genre, mon côté na Kinshasa, mon côté na RDC. Boya ko fete na biso na mama na excursion oyo ko salama dimanche 13 novembre 2016, lieu d'embarquement ezabongo na gare centrale ya Gombe. Ensemble na ba partenaire ya tourisme et ya environnement, boya ebele potoko tamola Kinshasa mobimba en mode touriste. Pe ba bete la biso ba histoire, pe masolo nyonso oyo toyokaka na Kinshasa. Babillet oyo eza numéroté de 1 à 365. Soki osombi yango à $20, nde oko bénéficier na t-shirt souvenir ya KNB, consommation ya boisson sucrée, pe accès na point de chute et sika fête monene ekozala. Occasion po bokutana na ba agent nyonso ya KNB pe ba présentatrice préférée na bino oyo butu moi basalelaka bino musala po bosepela oyo bakozala très disponible mpona kosolola na bino mpe koimmortaliser bamoment de joie oyo tokolekisa ensemble. Surtout baselfie somme en trop. Tokosouffle gâteau ensemble, kolia, komela, musique na comédie. Babetela yo lisolo te, excursion Kinshasa na biso nanu ezala te. Première édition yango yo, billet à $20 seulement. Eza déjà en vente na siège ya Force One Service na croisement Colonel Ebeya avenue du Marais na commune ya Gombe. Non loin ya hôtel de ville ya Kinshasa, ba surprise eza ebele. Lokola toza kaka na besoin ya 365 personnes, mi sombelaka déjà billet bien avant pour ceux qui ba place ekoki na bus, moyen to bakisa bato ekozala te. 365e édition ya KNB, un an ya magazine Nabino, unique événement de l'année. Kinshasa et l'équipe partout.
club na Daring Club Motema Pembe bakutalaki lobby dimanche na stade de Martyr. Bozwa ambiance o elekaki pendant le match pendenge ba supporters ba réagisaki après match. 2-0 ezali score oyo sanctionnaki fin ya rencontre entre Daring Club Motema Pembe na SV Club, match comptant pour la 7e journée à Division 1. Francis Kazadi, homme du match, a signé qui double contre son ancien club et a permis qui Naba Imanien kozwa 3 points parce qu'une victoire était impérative. Nasuka ya match wa Naba Imanien ba exprima ki joua na bango boyoka ndenge balobaki. Na beti muyaka pour la sabona kometa ba na beta bango nyonso pe na tuli na foot na bi champion na ke coupe d'Afrique aneza ale na ngai na yebisa ki bango o eza premier épisode moi na nae abika ki avec mon équipe qui maintenant dora dans la semaine makasi la victoire oyo 2-0 era ta renaissance yango ezi debi azado era ta contre renaissance yango ezi atuka azado merci beaucoup et sengo na zala ngolo ni esi la raté vraiment tayo moko ni esi la raté ya on tout na biso moko to tout ni ba imanie et là on est esi la raté ben na ebisio zala si kaka boyne to kenango tisuka. Dessus par la défaite, supporter si à AFV Club Balobaki Boy. Général a mis ce président avec beaucoup de respect que je vous dois. Trouver une solution. On dit à président va supporter un comité de recherche solide. C'est ça. Non mais écoute, rien n'a tourné. Pour moi, Club ne peut pas jouer comme ça. Avec tous ces joueurs étrangers qu'on a achetés. Mais je regrette. Pour acheter un joueur étranger, il faudra qu'il puisse dépasser le joueur congolais. Parce qu'un joueur étranger, il coûte très cher. Alors quand tu achètes un joueur congolais, il ne faut même pas un joueur étranger qui ne joue même pas plus qu'un joueur congolais. Ça c'est le dépense inutiles. Ngala Zaki n'a fait club avec excellence Denis Kambaye. Je peux faire club ne bandeliti malgré tout le mois qui est en Afrique. Zeza Zalaki na biso. Nazalaki ko pèse score 4 jours avant. Aza conscient ayebi ndenge le kakitine to le mois qui abengi biso miyibi. Général a tout dépensé bon belé pour rien. Mais c'est ça musala mon côté. Azawana pour la embrouiller batou balia ka général Mbongo. On en est marre. Bati que le général a dirigé biso ndenge tozo kende. Mais a changé les biso mutu na comité. Il y a un mal na kata ya fait club. Yé mon président kolo mal yé. Boti au cause la base boti ko chap c'est lui. Assemblée générale sala rango wapi. Ezala wapi. Nana kenda. Non, les accompagnent notre club. Ce qui n'a pas tourné, on ne veut plus de cet homme-là. Point. C'est ça. Yeah, solution ezali soka linga continuer. Batune ba cesser wana limbanda. Atika biso ba supporter commune par commune. To désigner nani fois diriger wana et payer ayoka ba supporter wana. Ayoka ba tusute. Wana tikali. Donc défaite ya ASV Club et sali que FC Renaissance azwa provisoirement première place ya zone ouest avec 15 points. Kinshasa et l'équipe partout. En fait, c'est le fruit d'un travail assidu pendant des mois. Et comme vous savez, ça fait 2 ans que nous sommes à la tête de ce club. Nous avons dit que ce n'est pas en une journée que nous allons remonter le club. Nous sommes en train de travailler. Ça, ce n'est que le prélude. Ce n'est que le prélude. Les choses à venir seront encore plus merveilleuses que maintenant. Et nous avons travaillé dans l'union, dans la communion d'esprit avec tous les membres du conseil d'administration, les fondateurs, l'autorité morale et les sectionnaires. C'est le résultat de l'union, comme on dit, Daring dans son slogan, Daring uni est imbattable. Ça vient encore de se réaliser aujourd'hui et tout ce que je demande aux supporters de revenir nombreux, ce qui s'est passé quand il y a une maison est en construction, ça peut arriver, il y a des failles. Nous tous, nous devons nous mettre unis pour aller de l'avant.
na actu Facebook ya lelo na crise électorale et constitutionnelle en RDC. Le plus dur reste à venir. L'accord du 18 octobre qui reporte la présidentielle en 2018 peine à s'appliquer du fait que les dialoguistes qui se livrent à une bataille de poste, se livrer à la bataille à poste, alors que les rassemblement va mettre en place un régime spécial et que le MLC propose la présidence intérimaire prévue à l'article 76 de la Constitution. Internautes à qui profite différents nyos. Batumisus babakisi boyo kanapo basi eleki na mboka bamisusu kutu babakisi que bango nyonso bazoloba kaka eloko moko me na baterme différent bokabola kaka kwanga ngoso bokokabola poto lembi ba discours. Dari Club Motema Pembe a bomaki libala lobby a gagné éternel rival nae ASV Club 2-0 na cadre. Il y a 7e journée ya division 1. Après victoire wana bayamba maki epa ya autorité morale na bango obe minaku. Ba internautes ba lobby ezalaki prévisible pour Daring azalaki na position ya mabe ba misusu ba lobby Maman a pimeli papa biloko mwana a koti makambo yango te po lobby etali bango. Mavinga ngoma oyo mokili eyebi na kombo ya Mignon Abraham akomeli BCBG ke akozala absent na orchestre pona temps moko boye a préparé album na ye oyo Papa Chéri a permeta ki asala bana wenge balobi bobandaka kaka boye po suka na ngoto koyoka o créer groupe tosukisa actu Facebook ya lelo na mundibu oyo azote ya batu fierté boyoka ndenge ya lobi. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont fiers, mais il y a peu de gens qui ont de quoi être fiers. Honnêtement, dans la vie, il y a combien de personnes qui sont passées à côté de quelque chose de bon à cause de la fierté ou de l'orgueil? Des familles et des amis ont vu leurs liens se briser à cause de cette fierté. On connaît tous cette situation où chacun refuse de faire le premier pas vers l'autre, en disant s'il me donne pas de nouvelles, eh ben moi aussi je lui donnerai pas de nouvelles. Mais ce que nous sommes, notre couleur, notre origine, notre pays, c'est des choses qui nous sont tombées dessus. Même si c'est un bien. Mais chaque pays et chaque couleur contribue avec une chose qu'un autre n'a pas. Autant que chaque homme est différent d'un autre, tout en étant son semblable. Donc combattez l'orgueil et cette fierté qui ne sert à rien, car la vie vous donnera la leçon nécessaire et vous fera comprendre que vous n'êtes jamais le meilleur. Et très souvent, quand on a le choix entre l'orgueil, la fierté, ou bien l'humilité et la modestie, peu importe la situation, le recul nous montrera toujours que le gagnant est du même côté. Donc n'oubliez pas que les choses qui parfois vous rendent fiers sur le présent peuvent être la défaite de demain. Et inversement pour l'humilité, parfois sur le présent tu penses perdre, mais à l'avenir tu en seras le gagnant. Une chose qui te fera perdre peut-être aux yeux du présent, mais qui te fera gagner aux yeux du futur. Et la paix sur vous. Actu Facebook oyo ezobimisa bango nyonso kala mekala makasi bokolanda Kinshasa et l'équipe partout. Bozalaki ebele devant ba poste télévision na bino pona kolanda magazine oyo lobelaka bino ba réalité ya vie ya Kinshasa. Botikala toujours connecté, branché, scotché na ba chaîne partenaire na biso bokuta na lobby avec Sarib Imamba. Kinshasa et l'équipe partout.